Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi très heureuse ya se présenter devant apostolique dans Nabino pour la collection de journal bolinga kamingi info lingala journal ya peuple pour na peuple na ngo to reprendre bason na biso pour la collection le lengo oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba kina mokolo ya jeudi 1er décembre nonce apostolique na République démocratique du Congo oyo ezalaki annoncé arrivé ya Pape François Pona le 31 janvier 2023 ndenge ritima pindemi à Monisian. Pape François Ier à cause de la ville ya Kinshasa le 31 janvier 2023 wana elobamaki na masolo oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki mokolo ya jeudi 1er décembre elongo na annonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero oyo azalaki accompagné na ba délégué ya conférence épiscopale nationale du Congo Carlos Ndaka évêque auxiliaire ya Kinshasa pe Jean-Pierre Kwambamba évêque ya Kenge bango nyonso bayambamaki na début ya après-midi na jeudi na cité ya Union africaine et pa ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndi na suka masolo na bango oyo ese déroulaki na présence ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge nonce apostolique a déclaré que prochaine visite ya Saint-Père et kozala bongo dominé a déclaré que prochaine visite ya Saint-Père Yangonde et dominaki masolo na bango bosimba que Vatican a confirmé visite ya Pape François na RDC le 31 janvier tu le 3 février 2023 nangambu na ye premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a telisi que Pape a co-visité RDC na invitation ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na titre ya ko rappeler bino Saint-Père a reporté qui visite na RDC pour na ba raison ya santé na kombo ya chef de l'État premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a sengi na population ba se mobiliser lisusu pour na ko préparer arrivée ya Pape François. Namasolo mususu bosenye ko simba te pona o etali processus de paix à Nairobi bosenye ko simba ki misala o ezalaki suspendu ezongi lelo vendredi 2 décembre ndenge ritima pandémie a précisé yango.
misala ya processus ya Nairobi ezalaki suspendi ezongi mokolo ya vendredi 2 décembre. Technicien congolais oyo bazali kuna démasqué une tentative ya Rwanda oyo azali déterminé pour infiltrer processus ya Nairobi pour tenter influencer. Kasi Rwanda a se rendre compte que azali ko perdre influence na likolo ya République démocratique du Congo oyo azali tourner pour na kimia. Boye bosimba ke Paul Kagame azali ko bunda ndenge nyonso pour na koluka ko perturber volonté ya République démocratique du Congo oyo aza vraiment na bosenga ya kimia azali ko telemela ba violence nyonso. Na tango ba pour parler à Nairobi 3 et koti na phase stratégique na yango équipe présidentielle oyo ekambami na mandataire spécial ya chef de l'État professeur Serge Tubangu bazali ko multiplier vigilance. Jeudi na après-midi na kati ya misala yango ekonnetraki moment moko ya arrêt. Tant pour na émissaire ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mona clair pour na makambo misusu. Premièrement constataki parmi les participants batu misusu bazali sans mandat ni qualité kasi bazui accréditation. Et pourtant liste ba participants suivant organisation, présidence, groupes armés, leaders communautaires et société civile nyonso ezalaki bien établi pe validé baposo euti koleka avant misala ebanda. Kasi bato oyo bazali identifié te bango bakomiti na Nairobi na moyen oyo bato nyonso bazali kokamwa pe balingi bakota na kati ya misala. Équipe présidentielle bango bazali pe susu kokamwa attitude le fait que équipe technique oyo ezali préposé pour la traduction pe prise de son bango bazali vraiment infiltré. Tango basali vérification bamoni ke ba matériel oyo ezali kouta na pays voisin oyo azali concerné ata mokete na pour parler entre ba congolais. Natina wana professeur Serge Tubangu exigea ki pe azwaki démantèlement ba matériel oyo pe remplacement na yango na ba matériel oyo kouta na ville ya Kinshasa. Pona misala bo simbake ezali koleka na ambiance moko ya malamu ba participants bazali ko réaffirmer accord de principe na bango pona kokota na cadre ya dynamique PDDRCS. Ba discussion ezali kokoba malamu pona kotala ndenge nini processus oyo ekozala entamé. Namasole Assemblée nationale Bosnia Kosimba était plénière il y a jeudi 1er décembre dans l'Assemblée nationale et là qui consacré na examen adoption il y a des rapports oyo et là qui présenté na commission il y a droit de l'homme et récemment findé reportage. Na plénière ya jeudi 1er décembre 2022, na bokambemi ya Christophe Mbosonko Diampwanga, président ya Assemblée nationale, yango ezalaki consacré un examen pe adoption il y a deux rapports ezalaki présenté na commission ya droit de l'homme, ya liboso elobelaki proposition ya loi oyo ezali ko déterminer ba principes fondamentaux mingi penza na régime pénitentiaire, initiative ya député Gary Sakata pe Jean-Marc Lumbaku. Deuxième elobaki bongo protection pe responsabilité ya ba défense il y a droit de l'homme dans la République démocratique du Congo. Après débat moko ya moulaï pour enrichir texte oyo yango et pesamaki de il y a 48 heures pe ezalaki accordé et pas il y a ba élu ya peuple pour na dépôt ba amendement na commission oyo azalaki na 3 jours pour na toilettage. Bosimba ke pour na premier texte commission atalisaki ke ezalaki bongo important régime pénitentiaire ya République démocratique du Congo conforme na constitution et ye bana kozala animé na ba standards régionaux pe internationaux. Bakotisa ba principes fondamentaux oyo ezali adopté na champ pénitentiaire. Mobeko oyo ezali ko définir pe ezali ko s'adapter na ba principes fondamentaux pour na organiser régime pénitentiaire pour na ko parvenir na ba conditions carcérales oyo ezali matérialiser plus harmonisé pe ezala bongo respectueuse ya droit de l'homme ndenge auteur na yango asolinaki na initiative oyo député Gary Sakata pe Jean-Marc Lumbaku. Na ngambo mosusu professeur Iyananyo Simon Pierre président ya commission ya droit de l'homme ye a se félicitaki na ndenge bazwaki ba disposition nyonso na mibeko mibale ezali bongo importante pour la population pe na ba défenseur ya droit de l'homme na République démocratique du Congo oyo bakozala désormais Totikara la masole Assemblée nationale pour l'Assemblée Longo au président Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki na makole ya jeudi 1er décembre délégation minene ya ba investisseur australien oyo bakamamaki na madame Julie balobelaki makambo etali investissement ya groupe australien na site ya Inga ndenge retima pile mapesi bino ba détail.
Président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Dampwanga, ayambaki na audience, jeudi 1er décembre 2022, délégation moko ya makasi ya investisseur australien, bango bakambamaki na madame Julie Schutley-Worth, directrice générale ya Fortecus Future Industrie, oyo elongo na ba hôte na ye, honorable Christophe Mbosonko Dampwanga, basololaki boko masolo moko ya kafu pona oyo etali investissement ya groupe australien oyo balingi komene na site ya Inga na suka masolo na bango directrice générale Julie Schutley-Worth ye atalisaki ke bango bazalaki na réunion moko ya makasi elongo na président ya Assemblée nationale. Boy numéro 1 ya chambre basse ya parlement a confirmé bango intérêt na investisseur oyo bazali vraiment sérieux pe bazali viable. Bango bazali investisseur moko consciencieux pe bango bazali kotalisa impact ya économie locale pour na ko créer ba emploi pe ko former bateau. Fortecute Future Industrie bango balingi ko travailler elongo na gouvernement pe peuple congolais pour na kozala en mesure ya ko développer ba grande industrie verte. Ba projet nyonso oyo bango bazali ko développer bango bazali ko s'assurer que ba communauté locale pe ba peuple locaux bazali ko bénéficier sérieusement ba retombées ya mosala pour naye alobi différence ya makasi entre ba investisseurs ya Fortecute Future Industrie ya groupe australien oyo baye na République démocratique du Congo pour na entamer investissement bango baye ko signer avenir asuka pour na kobanda misala ya liboso na oyo etali accès na préparation ya site pour na projet na bango ya munene yango wana ezali vrai que bango baye na mbala moko baye bongo kosala mosala pe ko renforcer ba relation oyo ezali elongo na gouvernement pe lisusu na population locale oyo bango ba ko travailler ensemble atalisaki pe ke bazana esengo ya ko retrouver chaleur oyo pe engagement ya gouvernement elongo na ba institution nyonso pour na koyamba ba investisseur ya Fortecute Future Industrie na site ya Inga na province ya Congo Central. Na masolo mususu bosengo kosimba ete gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Basse na nanga azalaki liboso ya ba député pona ko répondre na mituna oyo batuna kiye na dina tuna pesi bino ba détail. Na suite ya présentation ya projet ya budget 2023 ya province ya Haut-Uele na chiffre ya plus de 371 milliards de francs congolais et landisamaki na débat général ya ba député ya groupe parlementaire oyo baza ko succéder kuna na tribune ya assemblée provinciale oyo esalemaki na présence ya batu ya ndenge na ndenge totangi ba membre ya gouvernement ba oyo ya comité ya sécurité pona kotanga kaka bango. Un vibrant hommage à son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts qui ne cessent de fournir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Les grandes modifications qui ont influencé le montant total de ces projets de dits budgétaires, la part des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation, recettes propres. 24 heures après, des gouverneurs azongaki na organe délibérant pona koya koyanola na mituna pe ba préoccupation ya ba élus provinciaux. Christophe Basse Nanga, l'homme calme, très détendu et précis, azwaki ton naye malamu et pa iwapi a répondre qui kitoko na plénière. Ba député très satisfait na ba réponse ya l'homme calme le gouverneur Christophe Basse Nanga. Pouvons-nous recevoir ce projet de 10 chers collègues? Si oui, veuillez le manifester. Ils sont pour? Ils sont contre? Qui s'abstiennent? Le projet dédié contenant le budget de la province de Haut-Uele pour l'exercice 2023 est déclaré recevable. Bosimba ke projet edit budget exercice 2023 ya province ya Haut-Uele ba versé yango na commission ECOFIN ya assemblée provinciale pour na quelques amendements avant adoption yango na plénière. Namasolo mususu bosengo koyeba ete ba inspecteur pe ba agent ya inspection générale ya FST basalaki sit-in na mokolo ya vendredi 2 décembre pour na ko revendiquer discrimination na
paye ya prime pour une fonction spéciale peu spécifique alignée na corps de inspection de Nathalie Kaila Kapena a pesibino ba détail. Ba inspecteur ya EPSP ya République démocratique du Congo nandela ya ba syndicat na bango SIADEC syndicat des administrateurs et enseignants du Congo l'INAFE ANSI Sinamoso Sineco Sinecat Sindedri Sinape SLEM Sinasop pe misusu basalaki marche ko banda na inspection générale ya EPSP n'a parlé de la nation. Objectif basali ko exiger mbongo na bango ya prime pour na hors session et na FEP examen d'état édition 2020 2021 et 2022. Tokoki komona na ba banderole non à la discrimination ya paye pour na prime ya fonction spéciale et spécifique alloué na ba corps des inspecteurs. Bazali kosenga na ba kondi ba pesa mbongo na bango ya prime pour na travail oyo ba salaki. Préparation à ba épreuve, certification et na FEP examen d'état. Ndela bazali ko revendiquer droit na bango sinon te examen d'état et na FEP pour na édition 2023 bakosala te. Point de chute ezalaki bongo palais de la nation. Après séance ya kotika memo Madame Angèle Paenzo, présidente ya SINADEC, syndicat des administrateurs et enseignants du Congo à lobby. Toya kotika memo na biso pona ba injustice sociale o ezali ko salema. Bazali ko futa batu ba prime selon ordre alphabétique. Alors batu misusu baza lésé, batu misusu bazo zwambongo yango wana to lobaki lelo il faut to non, tobo ya injustice sociale, tobo ya o ezali ko léser batu misusu. To sala examen d'état, banda na dissertation. Tena FEP, tena sospe, correction. Donc nyonso wana efuta mateti lelo. Valère Mundondo ya l'INAFE yepe azanga ki malobate. Toye lelo awa na présidence. Wana koyebisa tata mokonzi ya ekolo ke inspecteur na agent na ye baza clochardisé. Situation ya inspecteur na agent na ye ezali mawa. Revenu inspecteur ezali mawa. Yango toye pa tata mokonzi. Oto akoyebisa ye lokola ye alobaki ke ye mpo na ye balingi mwana nyonso tu ya ekolo atanga me mpo atanga ezali mosala ya ba-inspecteur na ba-agent. Boete, l'ouvrier azali ko mérité salaire na ye asali mosala esengeli azwa mbongo na ye bakonzi mboka botala makambo oyo ya ba-inspecteur ya République démocratique du Congo. Namasolo mususu boseko ete mouvement ekoki na tosha ya Madame Marie-Josée Ifoku en collaboration na Église Corps du Christ basalaki dimanche 27 novembre matinée ya prière pour la nation na biti ya ko soutenir ba FRDCP population au bazali na est ya République démocratique du Congo Stefana Skande na Taila Kapenda. Dans fort ya matinée de prière pour la nation, ezalaki message ya Madame Marie-Josée Ifoku, présidente ya mouvement Ekoki Inatosha, pendant que ba FRDC bazali ko bunda na front, église Ekoki ko vanda kimiate na présence ya Nzambe. Atalisaki bana na Nzambe ki République démocratique du Congo ezali pays messianique. Bana na Nzambe na bakwanyos o bazali baye baketon Ekoki baliambuma ya mboka na bango. A rappelé na bana na Nzambe prière oyo chef de l'État a salaka na juin 2019 pour la République démocratique du Congo et zalaki ouverture ya nyonso na domaine spirituel. Invité surprise na milulu oyo ezalaki Bishop Julia Mutoni ya Kenya oyo pona ye ezali mbala ya liboso aya na mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki peton ya ko prier asalaki ba forte déclaration pona basoda ya FRDC na front surtout bazali appuyé epai ya armée kenyane. Mboka na ye a souhaité succès à makasi epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ton fort mususu ya kafu ezalaki
prière ya makila na nzela ya Sainte Seine oyo esalemaki na inspiration ya Pasteur Clémentine Chibangu, responsable ya Nouvelle Jérusalem ya Belgique na République démocratique du Congo, cité ya Glochen. Na micro ya Info Lingala alobaki bu. En tant qu'église, tu as la responsabilité pour mboka na biso. Yango wana to tomboli makila na Yesu. Na nzela ya Sainte Seine ezali moko na ba arme. Oyo église azali na yango. Église a na parole, église a na ba arme ebele. Prière pesa arme. Ndenge tozobondela partout. Même makila. Tango pharaon amonaki makila bitumba esilaki. Na ngambu na ye pe présidente ya ekoki inatosha Marie-José Ifoku azwangaki pe maloba te. Et tolingi ke Congolais comprendre violent na bazolo bezali violent physique te. Ezali moto yo azana kolimbisa bato, ezali moto azana kolinga, mais biso ale otokangi makasi ezali moto azana foi. Tozosenga na Congolais azana foi. Peu importe ezoleka na kati ya mboka, peu importe bitumba tozolanda na est, biso to garder kaka folie à foi na biso que tozolonga, tosi tolongi, tozaba longi, continue à croire. Na masolo ya religion boseko simbete papa kusu mokambi ya lingomba vuvwa mubayindo bola muka apesi pe makanisi na ye pona ko proposer ba solution par rapport ya guerre au lelo kosela na est ya République démocratique du Congo. Guerre wana ko kosila nango tana mikolo mibale to misato. Tata mwasi. Ezali kaka ba Congolais batomboka na communauté internationale. Bayebisa mokonzi ya mboka biso nyonso ba Congolais to telemi. MONUSCO dans les médias abima na mabele na biso. Tomoni musala na ete. Soki guerre na est continuer. To sengi na mokonzi ya mboka tata relation nyonso na Occident. Guerre kusila. Guerre kusila. Parce que guerre wana ezosalema pona ba minere. Toza na problème penza na Rwanda boyete. Mais Rwanda za siko utiliser base arrière pona bakotaka. Siko bakosi Rwanda nengeni. Ono yo Rwanda oza pauvre. Soki basali guerre wana bino boko s'enrichir. Est-ce que Rwanda kokoma riche? To ba politicien rwandais nde batu bakokoma fo riche parce que misolo bakozwa. Ba minere wana bakotekela wapi? Bateka na Occident. Ba minere mbongo bakozwa bakocha wapi? Bakocha na Occident. Donc omoni problème na biso ezali mingi bolongola mysticisme na kati. Mandoki ye eza physique. Bino bobandi soki ba Congolais ba décider ba telemi atana ba machette bo na ba nzete. Toza 90 millions. Tozwi katikati ya Congo nyonso kokende bitumba wana. M23 ba okima te. Ba okima. Ebi ke tokokota ti na Rwanda bongo. Pour Rwanda oyo ezalaki na bango na Burundi. Eza ba province zone annexe ya Congo belge. Mais esika makambo ezali bato ba mikanda si babimisaki déjà mikanda non M23 ezo la rébellion eza problème congolais mais M23 vandaka na mboka ni bazaka na Rwanda c'est que Rwanda zo bomba ba rebelle ya Congo siko soki Congo lelo alobi ki alinga kendo landa ba rebelle na ye wana tina Rwanda communauté internationale kopesa nzela ozona poste ya ko voyager partout na monde bosone ko yeba ete agence Eric Travel ezali wana pona ko aider dona ba démarche ya voyage na bino na tele kayila kapé na pesi no ba détail freedom mitungisa maki mingi pona kobima ya banda ya mboka bana ya Kinshasa ya République démocratique du Congo balia yo bambongo ya ndenge na ndenge na ba agence ya pambala tisiko oyo ozali kovanda kaka na Kinshasa mbongo na yo ekenda na mai komitungisa na yo lisusu teo tikana betela yo lisolo ya agence de voyage ya sur awa eratakate le boss le jeune lion moto oyo amikotisa na masolo ya voyage ye oyo le boss ADG Eric Mwamba ya agence Eric Travel bakisele lisusu ambassadeur ya développement agence de voyage Eric Travel emesana na masolo ya voyage pona kosunga bandeko na ye ba Congolais oyo baza komitungisama na masolo oyo etali voyage awa oza na posa ya kokende na Chypre
na poursuivre ba étude na yo ko beta tour na Dubai ko kende na Afrique du Sud, Égypte, masolo ya Express Canada, États-Unis, ba pays Schengen, pe misusu awa na Eric Travel et ratakate awa soki oye tikana betelo lisolo ba service o nyonso ozana posa na yango na agence Eric Travel okozwa yango na pete ndeko awa eratakate ye moko ADG Eric Mwamba akolandela yo masolo ti okokende awa na agence Eric Travel sur prise en charge eza bongo assuré wana kutu biakoloba eza lisusu te na Eric Travel zala na yo à l'aise oye o voyage na yo déjà zwa ba adresse oyo na 11e rue Limité mosika te na INPP agence Eric Travel ezali wana bino bana ya changu bokende en face ya entrée Kimbuta Eric Travel na ngambu ya Masina oza bongo na funa baza bongo na 2 adresses ya liboso en diagonale ya district ya la police juste avant arrêt Kingabwa. Deuxième adresse pene ya place des artistes tala na ngambu côté ya station Engine otuni Eric Travel bakolakisa yo bongo bino bana ya Lukunga na Kitambo magasin pene ya Facebook na Eric Travel okeyo komona mboka nyonso oyo lingi pe oza na posa na yango ya kosamba ezate ADG Eric Mwamba confirmé na masolo etali voyage batikela yo bakomela pema. Tozali na communiqué nécrologique moko boula na lecture na yango. Famille Mayinda, famille qui est famille Mabungu, pe communauté mobimba église catholique ya Lemba Regini, bazali na maya koyebisa na bayeba na bango, liwa ya mama, yaya, leki pendeko na bango, na kombo ya Emma Mayinda, oyo asela kinzambi pondo tongo molayi na église catholique na titre ya régionnaire. Akufaki na mokolo ya mardi 29 novembre 2022 na 20 midi suite na crise. Matangi Zouami na résidence privée na avenue Mweka numéro 18 quartier Regini na commune ya Lemba. Référence arrêt triangle na route Compis. Suite ya programme ekopesa manasima. Tika ete sango oyo ekomela batu nyonso oyo bayebaki mama régionnaire et mama Yinda. Souvent je me demande si je viens vécu parmi les autres. Oh hallelujah. Journal na bino bolingaka mingi fo lingala journal ya peuple pona peuple ko mbo na suka katoka na bongo te surtout photo pesa. Merci mingi na Aimé Kachimanga wa zeki bongo na sima ya caméra pe montage sima bongo na Fabrice Lundo mi bo sima te journal oyo zaki supervisé na yemoko hérité mapinde misu coordination Stéphane Skande. Tokute mna mikolezeli ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone
to mpe bautilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino grand messieurs na grand dame mpe personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.